mais grâce Mbisi bando yo ozoluka ete ozobanga epo azoluka ngaki makango abiaza na jote na pale siko ngai ngana za mutu ya bongo te siko yazoluka nga sho ken yaka na bombi na bombeli soki pendant combien de mois ozobombela nga ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Sali ya biso podcast toza na mabele ya kati ya Belgique ya biso podcast nde to expliquera bino ke ezali chaîne oyo ekitaka koya pena elakisaka makambo ya solo ya biso podcast c'est la réalité nde ka to prometaki bino ke totambola partout toutaki Turquie siko na minute toza na mabele ya Belgique tokutana na bato minene oyo bomoni bavandi kote na nga nali ko présenter bango te ya biso podcast to pesi bino mambote sika bozali partout na Kinshasa, Congo, Brazzaville, Londres précisément place ya biso podcast et banda donc tozo banda masolo na biso to pesi ndeko na ngai Ken pia na Makizembe mbote et puis to pesi ndeko na ngai Luzolo mbote ouais mbote Roni Makizembe ouais Roni mbote belé ya biso podcast donc eza chaîne YouTube ya sika efongwami na Londres za mboka ya munene oyo koloniza États-Unis d'Amérique donc yango bamonela kango te ya biso podcast eza déjà chaîne oyo ndeko nyonso ya Congo ekozwa libaku ya kolanda biso même na fimbu kombo to komelioka likolo wana s'abonner nombre de vues botel la biso to mona pe comme nombre d'abonnés to lingaka to lobby eloko ezala neti alléluia ndenge pasteur aloba en église bandimango toujours amen. Merci beaucoup. Ah bandeko namoni déjà aujourd'hui c'est chaud donc nakuta na batu minene na bisibino siko to bana ma question na biso epai ya Ans Luzolo Ans to pesiono bonjour. Ouais bonjour kande Ken pia na uti koloba ya biso podcast yango eza batu déjà ba s'abonner ebele surtout bata ba Londres na omona de Angel Muswedi Makizembe nazomona Koko Arafat Makizembe nazomona ba John Ngela Fleuve Congo donc nazomona ba Aimé Bositapen dans London mobimba ba lui Bosita batu nanga tu ya Londres batu partout ba s'abonner pour masolo yango nga santé pepele kimeza. Bon to bandi question na biso ya liboso et pas ya président Ans président As bande ko na biso o balanda biso na chaîne ya biso podcast bani baye banano président As abimela wapi auta wapi lelo to kucho na Belgique ozosala nini awa te ngala bimela batutu bayebi na bango déjà na loba ngala bima na groupe Sinaka président Caleb ti lelo vient nga tozala toujours bien apesi bambote sika azali na mère na bana et puis ngala vanda awa donc na vanda na Bruxelles donc donc je suis chez moi na ya lola donc na koma vraiment entre Congo na Bruxelles mais awa nde siko nde résidence na nga ndeza awa na lola na Bruxelles. Non to sepeli bana podcast bino moboyoki siko tozongi pa ya papa Ken pia na Makizembe papa na biso yo bimela wapi parcours nous en ndeni le to monyo na kata Bruxelles bana podcast baningi bayeba ke yo kosala nini awo. Bon question eza nango mabete mais to solaka actualité po na makambo ebele ya kopanza ko bimela wapi mutu babwaka na album mutu oyo Congo yebi pe na minute oyo aza na Belgique donc na bimana maboko honorable Zakari Babaswe donc place na bimela ka yango na ngana Zélande missile na missile voilà lelo awa biliaki yo bikoki obi journal lelo obi sentiment na bezali manike Kisinjora Mbutalika swazui asangisi bango nyonso na ba petit janvier bakangi bisaka bakati Brazzaville mais oui bakeko soutenir roga Kisinjora lobby concert ya stade saka moko Davion Njora baluki na ye dans na ebisio esa makambo lokuta te esa pena makambo ya solo lakisa nanu président As yo boye biango mais obi makambo Ken azolo bakena ko sarate po Njora za mabaluka ntangwa azalaki aye wana keibo ya zongi metala manikete Alexis Pendako en réalité Pendako doit pas soutenir le concert le 24 il y a le 24 ah
Bon, Ken, natuna non. Question moko bana ya biso podcast partout dans le monde babe nanga so kutena ndeko nanga Makizembe, tune na biso ye si likambu ezo de kapoto mona ke Alexa déjà parti moko ndika zwa azalaka mutu ya mutu moko. Mais tant que journaliste, comment yo okoki kozala parti moko? Hein? Ozoma teke bandeko mususu oyo na kati ba face ya ba musicien mususu ndenge yo musano salaka, c'est ko liaka bien pa mutu wana. Non, omoni et donc elo moko na ko loba Congo na biso ba musicien batika ki mutema mabe batika pe ba sacrifice ya ba makila na ba famille parce que kolia batu kosala ba calcula mabe po bobimisa ba album nzamba alingi sukisi ya bongo te ya lekisaka batu na famille kosenga ba musicien na bino ba sacrifier bino batu. Ah bon? Lelo komi sikoyo musique na biso ya Congo ndenge toyebela kango à l'époque musique na biso ya Congo ezo simba sute. Muto azobeta musique lelo soki abimisi eloko na simbi eza Fally Ipupa oyo tomona orchestre ne depuis banda ya ngwana nde balobi ke ozalaka position na ye c'est ko liaka bien ke sikoyo pourquoi na Kinshasa na biso soki muto lobika bien Fally ka ba okomi ennemi na musicien nyonso tu ya Congo mobimba na ebite parce que hotel la boy to finga na biso pe musicien moko te mais soko lobika ka makambo Fally osala parce que lelo même ata na lobi yango te même ba musicien nyonso Congo place ba fandi ba yebike Fally Ipupa na minute o mutu ya kosala na concurrence azate. Mais Papa Ken. Le 24, oui, c'est événement. Oui. Tous les missions moko mone faire go là. Événement. Donc ko lobela pe wana pona. Mais nga na zo soutenir stade ya faire parce que na kosala na faire ba guerre na ba moment o ezalaka ya loisir. Mais o eza événement ya risque ya carrière na yi. En tout cas na kosala propagande ya mabete ya kosenga batu ke non baya concert na yete wana eza propagande ya mabe. Et tant que artiste na biso congolais ngana osenga bandeko bakende ko soutenir ye parce que faire soki abeti stade wana etondi ekopesa e ba marché ekolamusa pe ba communauté ya bamboka mususu bazala influencer ya kopesa faire ba marché ya kobengisa e pe na ba pays mususu po aya kobeta wana eza vie mobimba mutu parce que lelo soki faire asali kaka mpiaka na martyr ba carrière na epe ko kende ya kozinda donc faire aza para responsable azana bana ndenge nga pe nazana bana na ko linga te nasalela campagne ya mabe na ba moment oyo ya zo préparer ba mais balobi ke il paraît très que concert ngo za ke sombi bo batie bo neti lipa mate ko fele ngako na osenga soki nga faire na osenga comme stade de martyrs na ba risque belé akotsana ngo pe ofele soit ozomona te soka betongo ofele bino bomona lokola netiki mutu amso aleki papa martyr ezalaka na mutali bosa beti martyr mbongo photo e bango eza Fally Ipupa obongo ba mikolo ya ba wenge bango nyonso tu jibe wera kofi papa wemba ezalaka sombi school ba pesi yo billet parce que sentiment masanga mutu na kwiti ya mutu bazuna billet ba pesi wana eza concert ya ofelete président Lizolo pona le 24 olobini bon biso do sengaka na batu ba ebele mais mabe kaka jour ngo za concert moko te na kini ba concert comme ebele na moni nanyo la cause c'est pas obeta na masina mais wana esa mutema mabete wana eza ma musique c'est le achaka liba jour à stade ya Fally na imka mais sort non to yebi zaki na ngo pesa lengi bon sort non boyebi bon biso to soutenir non muto abandé no liboso le padre toujours soutenir ye malgré batu musu ba comme si soko lobika ke le 24 na tsale lo boy lité akanda e koloba so lobika le bodo balingi datu wana etikala uniquement mais biso to soutenir ye ba ope balinga musique yolo ya la coste ba kepe kota la et net ken pa linga la coste na bika otinda pe batu musu ba ke soutenir la coste kabo sepe na oki paraît la obeta na tata Raphaël don batu ba kende kaka papa ke fa jour ana kufikaka o jour wana za okufi to biki. Ah, c'est ça. Makizembe balobi yo tindi mutu akendo betalité ya kanda place ya za poke concert ezala te ke po tsa makele te po bino bobi ke soki bango babi bakozwande soki bango bakobuka te bakotindika te mais bango bakolongola stade yango bino botindi ke ba betalité ya kanda omoni mutu ya lité ya kanda esalaka bien te lité ya kanda alingi ba base trop
tala tokoma na niveau ti président Anse Okabele Range Rover. Oh non, président ozolukela nga cercueil na famille na biso mutu ba somba Range Rover azate yozo kabelange eloko boye lukela nga bilamba na mwala moko argent de poche kano na kapo quartier na biso soki sofo Congo soki sofo Congo soki na kotika na eloko oyo na biso ba kolianga ba yo bukanga ndako ngala bikoma mutu ba kabele eloko ya valeur abanga na eloko ya valeur ba pesa tala apesa cadeau pena na misu na ngame alobi ba kolia ye président saison ngasi mise touche donc bandeko ya biso podcast donc so kutana muto na biso atozaki na posa ozaki olela oseka a très mystique sikoyo papa azuluzolo likambo ete akanda biko tini ba bete lite pardon ko tuna mamba lite ate tuna tata na eken ayoka raté mwana wana asali ba comédie wana ba en comédie musicale bolanda mwana wana te nyonso todo mona na eza scénario keni yo aza moi kena do c'est ça base on eza te yo katuna ngate wana ya théâtre moni lite akanda abosana place ya uta na monde ya comédie so comédie yango amemi yango na kati ya analyse ayaka kosala biso ba comédie oyo ezalaka coupe coller bosali neti bobundi ya komisi yango neti ba réalité neti ke ba bete ya solo OK eza ba gag akota siko gag comment kaka na même émission wana to mona gag ya Yandi Mosca na même émission mais président Ken to moni ba latisie pena to moni ba latie plan wana penza wana eloko wana ba latia yango pauvreté wana c'est que pe mutu na biso musu ba latie na lobby ya eloko wana ba latia yango pauvreté lite akanda soki akomi na niveau ba latie eloko wana akufela biso na hôpital siko yo so mona mutu nanu ba beto sabo nanu ezio na likote mais so sotaki o bamani bu atabino moko vraiment na ebite image yango so botali yango bien monté scénario bien monté lite aza na makambo na ye akoma ofinga watu makasi donc na oluba ku makambo donc wana so banga tata na eken na lo aza leki nanga avec tout le respect que je lui dois na olingana semele na makambo na ye abi Ken akoma fiti na ye parce que ya koma ba voyage pamba Ken na yebi kasi belgi oyo tofandi na yo awa lite akanda suka na aéroport na centre fermé siko azonga na ye pekini barefula ye nazongi lisusu na mboka oyo o mboka talaka mutu aparvenir kofinga pays na ye na aéroport oyebi ya mwa we mboka na biso mpe immigration na biso neti eyokaka lingala te suka mutu afinga pena nazongi lisusu kaka na mboka oyo ya pasi boye nayebi te bato ya immigration oyo batie lelo na Congo nayebi te so bayokaka lingala obie bayokaka te nayebi te mpe omoni na bapays mosusu ndenge ilite akanda emilia Congo bongo ndabimaka so na aéroport angili te me na comprendre ate alekaka bango azongaka mpe wana do elekela anga fort président Ken papa na biso Anse tolali kaka tolamuki boye toyoki kaka ke mokonzi moko abengi Kofi de Braza ok Kofi Olomide musicien biso monene ya mboka oyo biso solingaka rumba na ye atomboli mpenza telefone ye moko babi abengi mpenza Kofi de Braza ayebisi ye kosala so makambo na ngai te yo mondenge Kofi de Braza aza frère na biso ya abanda boulot na ye mo abanda kala me koyebana nde abimi boye ça fait 2 ou 3 ans aosala boulot na ye neti biso neti nga na monaka oyo azosala eza loko azopérenniser boulot OV mopa azosala donc na monde entier basozi bazalaka même ya ba président de la république baza to mona na Kinshasa basozi Achina Rambo bazali ya président Fachi Beto baza ya batutu mais mbala liboso banana botama na mona muta boy sozi aboy sozi abino mais ça va pas musane kitoko mais Kofi de Braza c'est un bon artiste en plus il chante bien ayabi ko beta clavier ayabi ko beta guitare donc c'est un artiste complet mais si eloko nini ko sala bongo po banda bima ngai kuza mituna tatindi vie tuna ken Makizembe sindi akoma bobila dawati yende azosalisa vie baerreur ebele aswanisa vie na bana asala boyo akabolali asala de moi siana na yebi te soki ayaka koluka ba problème na vie ya Kofi nasoyeba mwana ngo te en plus eloko ezolekelanga na Kinshasa soki mutu moko boye azwi kombono alati abimi suzi bazalaka bilongi mabe makasi zone ti petit fali omona mutu moko boye donc fali aza motema supporta ke wana babengaka petit fali
sikoyo magi elongi na ye donc yasala ngo mpona koyemba sikoyo otali sikoyo oyo ya braza kuna esusu donc ya koma koimite makambo nyonso bafingaka kofi ke azwaka basouvetement bana basi atiaka na poche ya baregle yango evimbisaka poche ye mpe akomi kozwa biloko avimbisaka poche azofingisa kofi ke makambo balobaka eza ya solo il faut mona libumu yango kofi ya braza fali kuta azalaka bia aza mwa loketu petit fali ana binaka na ye bien mais oyo ya kofi ya braza omona elongi nano eza mabe makasi libumu pena okaka meme pena koto yoza pourvie ndenge apekisi ye nga na okota na nga makambo wana te naza pour na ape contre mais mutu moko boye azorepresente yo sikoyo suzi na yo azala mpe ata na mwa forme ti azala mpe ata na soki libumu ya bien te alataka ata mwa sengle quand même asala biloko wana en plus ive aza na problème moko oyo ezosale oyo ezotrouble mental na minute eza makambo ya Paris la Défense Arena ya prometaki ba Congolais atiaki defi alobi ya kobeta liboso afali kuna pe mindele babi tokopesa yo te o mato kita okozwa salo yo te baboyi sikoyo via zo polaneti tembe na mwana lie 1 point sikoyo via oya fallait ça confirmer il fallait ça confirmer et l'accession qu'il fallait coopérer na bato mbongo koleka kofi parce que Laurent Sokoko atie tembe na ba producteur afali ba lalisieka na maida Laurent Sokoko azane mutuka donc kofi obetate abetelango wapi siko azana bakanda bapimelie sale ye kofi ya braza zui mama kalunga zui na leader amisi bakeli boso Paris la Défense pe atikali torsinil azui ba sous-vestiment ba string peza na makile zotanga na pantalon ya kyose la publicité que tozo annoncer datikala mingi te akomi obina na osesa batutesi image wana siko epesa kofi kanda eloko zo swese mutu ye kofi de braza zo kendo confirmer que kala mingi te tosa osoma ba biloko wana ya ona saki vie na bivie atika neka concurrence na fali po soki azo kende trop kolanda ara malambo fali azo sala fali na minute azo baleine ya muziki ya soko zolanda etro soko tuta na munoko ne adundio osomona te fali etanke baleine album Formule 7 écoutez na album Légende Emeli yango pour comprendre fali na musique ya Congo za baleine adundie papa chéri abimisi balle de match album va préparer pendant 15 ans baleine a préparé album na yeka pendant ba mois mais adundie Emeli album o fanda na studio pendant 15 ans président Azio pendant oza pourrier to ken azo sala analyse na tant que aza chroniqueur ngala non papa ken na moni ke yaza mutu potaka par moko kaka to comprendre bon tenga ko tona la parole tenga na ka album nyoso album nyoso eza bien mais na succès mon côté o to ko lo ba photos à la claire nyoso tout ba vie ba bimisi eza bien mais ils ont un succès mon côté. Voilà, ils ont un succès mon côté. Nous surtout ils ont bêta mandenge mon côté. Mais ngana rôle bate oh Amélie oh ça on a analyse ya Ken puis en attaque. Ken puis en makizembe. Ba biso ki nazang si question oh pa ya bana ya biso nyonso ya podcast. Ba lobi comment faire gola to mona kié. Auti bolo koné awa. Moi na mtafunda kié. Akoti penda prisa beta quelque chose qui moi mais fali kutu mwana te muta fingi mama fingi papa penda ke kolongola tatu pas leki na TV pour longola mwana côté wana etake para monde ba para responsable ya poto ba benga nga parce que ngana reprocher ki fali ba para ebele ba benga ba weekend éducation bana bazwaka na poto bana côté la te mwana poto amemission ngambu ya munene bana poto baza manipuler pa ba mama na yo comprendre na bise que fali moral na ezo souffrir c'est que azana souffrance moralement kotala ndeko na biso sœur na biso niki o ngai na lobakango na ko manquer ye ba respect ebele te jamais parce que abotela fali mwana abotela fali bana donc ce qui n'a manqué ye quelque part eza neti un jour na ko fanda pe na miko na manquer pe maman na ketchup parce que on ne sait jamais l'obito éviter c'est ça on ne sait jamais l'obito éviter ton dimaka pété ke non mais l'obi ke ma couple moko to okota te nga maman Amida moi c'est musicien wa lambelanga fufu trop
nzambe na nga azoka eza Amida Shati oyo ya papa chéri nazota oyo ya président Kamere oyo abetisanga fimbu na yo azanga kokita isu na aéroport ndeni non mais yozo ya papa chéri nga nayebi kaza mwasi nga alobi boye mama Amida Shati nga nayebi makambo oyo loba te na mona libala yango te eloko te mwasi ya papa chéri Jibe Mpiana, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, l'homme qui était bouffé par formule cette de Fali pour papa chéri Jibe Mpiana. Nga Mara Amida era ofana na lupangu ya papa chéri nalia biloko alamba trop mama moko boboto nandimaka te un jour mère ana un jour ke soki natangi kombone obimiselanga bakinwa ni bakamere bato ebele wana bango baza baibu soki omeki kokotisa kombo na bango na kati ya masolo boye eza bien te vie nanga kamera aza ya nanga vie na biso este ye totielaki motema jour akotia libaya na élection présidentielle yebaka déjà nga voix nanga ekende déjà mbangu donc nalobi boye mama na biso Niki a raisonné ata la sima azonga mutu ata la place bauti place babandaka na Fali bolingo koki kokabwana mais relation ya bana kokabwana te bolingo bana bazaka na kati ekabwana te bokokabwana yo sala chemin na yo mobali pa sala makambo na ye mais respect soki obateli ko respecter mutu apesi yo bana na mokili te bato mso ba respecter te mais c'est le problème na biso zali ya papa Ken balobi boye comment Fali un parent et puis papa moi na mobile pour maman bazaka na moi mabuzo ba moko boye mais papa ko leka pena TV et ça pena eloko nini oyo ko yeba tamsio boyo za mutu ya boîte mon frère nga sala nga pasi natala ki vidéo ya Fali ba déclaration ya lobaki mais sara tola ye kotindela ngai ba audio ya mwana ya ye moko Fali na audio mususu ya mama ya mwana ndenge basala complicité po ba créer dossier Fali akende kosamba bali ya mbongo ebele na justice a promettre bango pe ba part ya bambongo oyo akopesa bango côté wana mbala moko na pesa ki Fali réseau total na biseke nga na zazo bana kenda kota makambo bikotela nake papa soki audio wana na koyo kisote na kolinga pe mutayo katmizo audio ya somo makasi o sarato la zui apesi na bikendi yo abi yo mutu ozolingo reprocher Fali yo kana no complicité o ezalaki koleka yo na senga mama na biso Niki mapangu nyoso ba bien nyoso Fali aza nango lelo ba compte bancaire nyoso eze héritage azo préparer pour na bana na yo. Mais est-ce que papa ko longola ko ndenge Fali avec na TV est-ce que pour na yo quand même to boy te malgré tout ce que oyo bana basali nyonso mais pour na yo état que parents yana zoba mwana to ba ka ko sumbela pe parents mais est-ce que papa ko leka na TV aloba merci beaucoup otuni na question côté kombo ndenge Fali alongoli tatouage foye bango bien sûr Fali bana ne aliboso aboti ya basi aboti na sera na biso Niki Fali azaki na mwana mwasi te abande bota na mama na bana mibali apa yo bote ayoko bayo botele mwana mwasi Monika na pe azape na besoin affection amona papa atia tatouage ya na biso liboso bongo na pe mwana chuka nazo mériter pe tatouage te na pe missionano namoni okeli kolo umati penda omonyo mati nalobi boy papa moni côté mama abotaki côté ya madame Nana baboti mibali so bano ya basi o baaka kosakana na papa na mbetu nyonso bakoma kobundela kaka tatouage wana mwana ana bakoma bundela tatouage po Fali akomisi mwana ana lelo vedette ya présenter na ba grand public parce que mwana otala na nzoto ya papa na biso neni ya nanga mwasi aza mengai leki nazate komi ko sala conflit siko esenga Fali falongola ka bango nyonso kuna pe mère suprême a décidé ndenge lobi non mère suprême a décidé de dire likambu mwana azokela o amuki azokela ya pezo ozo comprendre siko ateli lobi na o ekomi injustice bana basi bakomi mibale komaka moko nde nazane na lipeka mususu akomi ko déclarer mais Fali alongola ka bango nyonso c'est tout. Merci président As. Oui bon. Bandeko ya podcast ya biso podcast sika baza baba iso kuta na président As tuna question oyo bamona ka onji ozali na moi par moko parmi ya ba Belvina Sila bamona ko onji ozaka trop tendance Sila
donc exil même mingi ozaka sila ya ba bena tuna et au juste les aranines makambo na bango na bana loba te so ba bomana ba bomana na loba de makambo na bango na kokota ngo esu te na loba te do soki ba bomana ba bomana donc na kokota esu makambo na bango okota te po olembi yango ou bien po yo lingi nde ko loba te po babike yo zaka na part ya mutu moko toza makambo mosusu eza très important to nan présidence ya kozala pe abimana bango nyonso mibale siko akotelana na tia po présidence soki aye Kinshasa kuna bango moko bayaka wana kosopa boule da présidence pa ye pa za biliali ya biloko biliali ya théâtre bongo makalunga lobaka ba ndumba théâtre pam na ngalinga bombela mutulika mtena nga nazala lezi ya ona raisonner ndenga makalunga yebisanga coulisse abe moni as kolanda te ndenga présentaka bana madame mo papi batu ya théâtre ya grave siko papa nazwaka likambo munene bongo Blaise Mbuku nabomba na mutema te okobomba te président atotika na makisa na bibo ken azosala ne ba speech na ye bato bayebi ken mpiana bayebi aza moto ba speech ye ayebi donc nga basere wana basere na biso andehors ya boulot bango barespectanga parce que bayebi ke wana motema mama paradis ozomona barespectaka ngai so baza na bavi na bango me nalobi bapolémique na bango nde nga soki bakobomana nalobi deja babomana président as nangi natuna so question moko bandeko ya oyo balandaka biso na émission na biso ya biso podcast balobi natuna question moko lekaki na chaîne moko na RDC yo na mama Kalunga au juste problème ezalaka nini ndenge président Ken alobi ta mosusu oleka déjà kuna yango na te wana musika jamais nazo comprendre te comment Makaluna asenga pardon yozo boya kaka Makaluna azotiro na se yozo kendeka likolo te na apa tsoka pilipili nde na yoka kipe ngaka biyoka yoka bilokota lokota Makalunga senga ansi 1 litre abwakele 1 litre mai ya edeye nanu mwana poto moko asimba yata nzoto te président ansi abuda da yozo pesa kaka ba 1 litre ya ba mai ne pa batu mususu nga ozopimela ngai ekrea rancune tika pardon tika yo tika oza kezo na mwana telemi na nga tiki ona ke sala bino kombe OK ngana tiki OK azoboto nga role OK ngana tiki OK to sala boy ya bande ko biso podcast to pe biso papa Ken na non mo mai kitse mutema to zongi pa na yo question za boy zana tizala comment ça fait nga mo artiste humoriste mais na vana journaliste azozo role na nga akomosela biso ba scénario ko kosa makambo lokuta OK so question na ngai eza boye problème nini ezaka yo na mama Kalunga parce que nini esila kaka déjà makambo wana déjà eleka déjà tokunda déjà laisser donc pesa biso kasi mama Kalunga mbote na pesi mbote c'est yo to benga na benge Serge Jolie na pesi ba mbote makambo wana de sila na mais na biso ba papa Ken ils ont engagé mais elo raso Serge aza marié c'est une femme très respectueuse donc kuna kutu toko komate ba donc vraiment ba de toutes les façons ba otala bayebi Ken pia na ndenga zala ye mo kutu soto bito ba makambo susu mais nazo bomba ye ozomona makambo ye na vie na saka basala ozomona mais sikoyo tozolobela événement ayebi makambo ye na vie na saka basala mais na non ngaba bomba ngate ngaba tolobela likambo événement le 23 juin le 23 juin nga na spectacle à Bruxelles na Matonge eza spectacle ya comédie ndenge za la ba comédie club oyo kaka de ezate ke OK nini non là c'est un théâtre de Molière square 3 square du Bastion 1050 XL donc ça madon c'est pas loin de chez moi aussi donc toi d'entrée ça combien et bana air nini parce que makamna biso ba surtout ba congolais ne ba lobby et comme on lobby 18h bino boyemo yo ko 23h biso na humour wana eza makambo ezaka na ndenga mindele na mambo kuna ezaka te na ndenga bambutu mutu do eza 19h tomati na scène donc porte efungwami 18h 19h tomati na scène tosali présentation na biso 20h 21h bato bapanzani donc nabengi bato ebele le 23 juin oyo tokuta na bongo na Bruxelles na Matonge na théâtre Molière baya place bato bakenda otala ba cinéma pour baya koseka parce que na ozalanga moko te je profite pour cette occasion de dire merci à Tracy c'est une fille congolaise ça sera pe ba imo na partout ye muto abengisinga parmi ba invité na à part yango le 25 ou le 26 net tozo vol
poto kende sko Washington parce que dans un spectacle les 30 na ozala eza maman événement eza kutu le premier na Washington match kobeta ma après match tout ça na ba gralik na organisation mo na Washington na ozala récit même pas l'ambassadeur plénipotentiaire maman na biso azala kuna maman Marie ba ya manga na ambassade ya Washington kuna don ozala kuna don le 23 déjà to ken pia na ozala pe jour après à Bruxelles ba Blaise Mbuku ba ozala donc na profiter na benga bana lola tout na yebi ke ba linka musique bon bande ko ya biso podcast mais ba tutu na bengsi ba tuba ya jour ba ko sekande to saki na showbiz après showbiz to za bongo na matonga puis matonga ba mo ba yebi théâtre de Molière ezana ba tuba ya 19h to bandi au plus tard 21h to panza pour wana za humour eza musique te olobini pour la chaîne na biso ye ko tala yo ngavuma na sepele à trop plaisir à tout bo déplacer bo uti UK boyo landa biso ana ken pia na Makizembe to senga na batu ba s'abonner belé susu na biso podcast ba s'abonner parce que ba actualité na biso pe awa ba bando so ba humour na ngana ken pia na po ba bazo sepela nango malgré bazo finga mais ba bazo sepela nango lelo pe to bombela ba mo elo mo po do ba biloka mike kaka do bando zango pe awa kande to solo laki to sali to cha po ba batala ka ba sepena profiter na occasion na pe ça Eunice Banse la fleur du jour ken serwana il faut boire à époque kenda rozo biloro ya bana na exotique les sels exotiques ezana à Lost Eunice Banse la fleur du jour donc à Lost question mususu avana kene pa papa ken pia na Makizembe ba bana tuna question moko epa ya bandeko ya balandi ya biso podcast ba biso kute na président as tuna no question oyo bango balobaka bato ba théâtre auto message so ba théâtre ba zaka ba kisi ba zaka bandoki mitema mabe ndenge bobetaka mbela ndenge bolobelaka nango bandeko na biso podcast ba biki tuna ye koma ye moko amonaka ke kisi mais akomi kozo pe mwana ya ye moko comme maketi na Kishasa pour bosala nimo wa biloko ndenge wana olobini kote wana kasi ngamolo wana simba kisite mwana osimba onde ni to tambola ngana sa bulo na nga chomoni na komi boy donc OK 21 ans de carrière banana bima ti lelo na silate parce que Bible c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit il ne fait souffrir d'aucun chagrin dans au monde toza mabana nzambe vous comprenez na comprendre moni président Ansi atikala simba kisite na sens nini depuis abima akitakate ba étape nezo kendera likolo ya nzambe zalaka bongo ya kisi ezalaka ndeni ya kisi yaka rapide ndesina ebele omoni ba président Ansi ba sai baza ebele wana nga ponanga na lobe ya kisi côté musique na toujours exemple à héritier depuis abima na kosiken oui depuis abima parmi ba jeunes autres ebi ke ba bimisa na ba ti lelo azanani yazane demo ye ko na marambo te ti lelo agarda stabilité qui veut dire que ngana kotsa mona na ngana marambo parce que soki mwana wana azala ki kabota mana kongo na ngana boya lokola zane awa mo école ezali mo nini eza facilité de jeza ya on ndimaki akota na makambo mais yazo sala pe théâtre te yazo sala humour au biso to salaka ezaka ngana ezate 3 personnes est-ce au mona de na mbalosom au mona de na mangobo donc azaka ngana ye donc ou soit vient ken mais balobi bino bato ba théâtre pe bozo boka na malade nga pe na poser na présence question oui yo simbelanga kaka présence théâtre na bino ezokotisa lisusu mbongo obi ezokotisa lisusu mbongo te tomoni ndeko ya artère na bino kaka moko ya théâtre na otanga kombo te azotonga muninga na bino abengi nga otonga muninga na bino ke akomi nyonso koluka mbongo na TikTok tongo midi pokwa ye na mwasi na ye bazoyokana te pona TikTok soki baswani na mwasi aluwaka pe na ba hotel papa babi yo bangaka te nani wana pona TikTok zela na otanga kombo te po na otanga ngo na plateau mususu da yo ozolanda ngai babi yeso ofungoli ka TikTok iya koma camarade ya era tellement TikTok na live wana mo ba flag da bosani théâtre comme TikTok na TikTok donc akimi na TikTok donc na devoir bana sara soute yazaka live pour TikTok et côté la kembongo présence yo posa très populaire to ebi ke oza pe aimer ba TikTok ko sala boyindi basa ipe ba ko kota TikTok ane yindi pourquoi bino bozo mi pesa te na ba live wana otomoni epesa mbongo oyo elingi kabola libala ya ndeko na bino
Nicolas TikTok. Babombi yo nanu. OK. Magizemba bombi yo. Ken bien bon, naza ba information mingi te, mais nayebi ke muto aza na TikTok makasi eza la richesse. Mais yewana soki yewana kala mingi te oyoka internet yindi awe komi makambo e matie kiti ya foyer na yewana. Soki na répondre pour na kana na olubaka j'aime l'argent mais je suis pas prêt à tout pour ça. Donc na linga mbongo mais na koki ko sala nyoso tuka pour na mbongo te. Donc ya bilo mususu babi na nga sala yango pozwa mbongo na roboya. Donc qui veut dire que ndeto tambola rabo ndeto botama mutamutama na jour na mutu na mutazana ba priorité na ye azana makamuno alinga kosala. Nga vraiment je me vois très mal na lala na TikTok. Oyebi na biso ken piana wallahi ezaki hier na butu. Parce que nga na lamukaka 3 heures ken pona ke musala. Na lamuki na 3 heures na fongoli téléphone ka ndezala na tuti boye. Na ke ko sutuka na TikTok. Na moni matika songo na 3 heures na TikTok na mutu musuku na otanga komona ete po ye na tanga komona ete. Na moni bango baza 4 na fimo bo azola na bi héros batu bazo kendola na matia za masana ngai. Auto sala émission na ni ken za na kwiti. Ozomona na tenobi Mati 3 heures tozo ke 4 heures do batu balali mais ken ngala okokango te na kokoka te parce que wana eza héros ndoki déjà bimi azo pumba zo luka mutu na lia 3 heures du matin yo kuti okuna chelanga ba fleur te pote chelanga en plus na principe ya vie 0 heure il fait couteau na prière 3 heures du matin il fait couteau yo il faut otia mutu pena normal mwana nzambe il faut 3 heures du matin za na réveil na chombo il faut kolamukaka osambeli nzambe parce que ozwi na 5 heures du matin eza ba heure moko sacré o satan yaka kotoke na porte ya mutu tout aza faible so tout na tawana so aza faible boyoka mateya nga lobi boye 0 heure eza ba moment moko très cible. Yo mona ate calendrier salema, calendrier ya année. Chaque date ezala na signification nango eza ba date mususu jour tel, mois tel et ça la rara opération boy. Eza ndenge moko pe ba heure ya nzambe ndenga sala. Chaque heure eza na ba événement nango esalaka. Satan azape na bangonga na ye oyo azalaka na permission ya koya sala ba opération. Na TikTok wa air ba vanda ande air diable pas otambola. Siko nzambe diable azwa bango facile na sens que TikTok ezana no eloko ya diable. Yo lisusu ke ozana concentré ozana distraction ya kati ya TikTok. Mais yango na amona la duchesse a baby sur théâtre. Donc quand on est na autour ba mutamtaza ba priorité na e ngai na ko konane bato baza kuna na kati te ba yebi o nini bazo gagner kuna. Mais quand on est dans la vie, on a des priorités. So mutamonia tiango comme priorité nae azamukolo, c'est un père de famille. Toro lobelo mususute. Mais je sais que nga vraiment na ba commentaire trop parce que j'aimerais pas que eko ma lobe ko ma banaliser zonge kende parce que c'est un frère, la famille reste soudée, on est ensemble mais ngai eza makambo na ngate. Ngeza makambo na ngate ngai vraiment na kosoto monde na za bungala la par jour na la 7 heures du temps. Donc mon inde todo solo la bosso na zaki na parler donc déjà to mi 19h donc 20h30 na zada na mbetu 21h na lali. Donc j'ai vraiment na réglementation na parce que il faut se reposer pour aux appeler en forme pour qu'il peut boulot bien. Donc mutamta na mamna ya lingara ni na zako ba puna pongala kina na déjà na mo déjà na pesa bambote na to na ve na de gloire en ça crédit lyonnais. Yepe a olanda na niveau ya London kuna na bosanité na chaîne na biso batutu balinga biso na pana na Rodi Kantouf Yannick Kaenga monnaie invisible mon ami Eric Massiala na bosanité l'odeur production junior bongo on a trésor yaba mais production toujours baté kini kaka ok na mo banado na bosanité tête tendai maboko bank et puis les boss David Mangaya toujours va soutenir biso donc on a profité surtout beta 7 donc le 18 nous tous en mariage à passer Tison na maman Mathilde tous wana le 23 batubaya na matungi na spectacle et puis le 29 juillet na zaboso na aux États-Unis na zongi na le 29 juillet na zabongo na Italie na Turin pour na mariage à sœur na biso Fallon na PSP Fallon bambote belé le 29 na ozala kuna na Turin na Italie donc merci na yopé Roni na ebi que merci na mère na biso
Maman Laura Mantuila. Maman Laura Mantuila yaza ma donc mpanga munu donc mère boss donc tous ensemble you welcome na sepela tonde boye. Malheureusement boye libiso tabalondre te mais ça le lo te ken tabalondre te ka range vraiment na éviter. En tout cas ça li bien Roni en tout cas mère maman Nafso Laura en tout cas range et ça li ga bien là que mutoza en ordre na Londres déplacer à car na ye po ba na Londres belé batika la ya kombo vient na ngai Gauthier mascotte yoza patron ti lelo. Mais range au kabela qui Denis na tuna Denis ça bien zambata bobeta qui en tout cas après ça range à l'actif soit pesina baclé mais Denis ça bien zala qui théâtre dans jouer en côté théâtre donc vient na Gauthier mascotte Londres zamboka ezaki peseleng neuf Denis ça bien za peseleng donc il faut na tuna vient na Gauthier rien vient na Gauthier yo yebi en tout cas il y a Louison Mbata au moins ba photo ya Denis de Boisate Denis de Boisa bimi mais on essaie de faire la mission. Viens dans Louison Mbata, oncle Guy Kingombe, oncle Patrick Amisi, sœur Pauline Lumumba RDC Monde, sœur Nanga Pauline Lumumba RDC Monde. Bon, les lona kosuka ana Blaise Mbuku yo yebi. Pour la chaîne Yabiso Yabiso podcast au lobby. Yabiso podcast, non c'est ngabatu s'abonner. Langage nanga ya début émission, batu s'abonner. En tout cas, bah, Joël Salambi millionnaire, Joël Salambi, bon s'abonner massivement. Merci beaucoup. Nga pona osukisa ka ndeke na lobby to assistance ya Blaise Mbuku fils à papa. Bana ya lola donc tango moni bango moni maman image à Bruxelles. Donc mboka na mboka za na bakonzi nango na pesi mbote belé na Kelly et Samba. La belle de belle na bosanité d'Emba Stone yato ya sanga en direct de UK donc Rodi Kantouf Massananga Yannick Chimbela Machuda. Donc, Banama et tout, tous ensemble, merci à Tropé Nayo, donc, Nabig Kari. Topé Simbote Nabiso et pas ya boss Yannick Malundama, Ngai Moko, boss Roni Malundama, J King, Fallon, Kumbo, Topé Simbote Nabiso et pas journaliste Nabiso Nyoso na Kinshasa, Prudence Ngimbi, Bibi Chiboto, Topé Simbote Nabiso et pas Shada Vita, Cynthia Tuizana, ça arrive. Ingénieur Nabiso Do et puis Guy Aloube to pesi bino mbote sika boza ngai boss na bino naza awa na ba grand minene ya mboka na biso na ye pena na ye ko luka bango na sika oyo pona pesa bango valeur parce que ceux qui osent reconnaître que ba samsa na bango bien il faut ko luka bango actualité à chaîne na biso ndeka to lobi ya biso chaîne ya biso podcast et sika boza to pesi bino mbote na tikeli bango mi bali ba beti nga tellement eloko moko po bande ko ya biso podcast ba sepela Ken na profiter pe na pesa sous Patrick Ngambe na Kinshasa bambote belé et puis Patrick Ngambe Kaluji ministre Rankin petit nanga Mamu Muluba danser bana leki nanga yaza somo leki nanga malgré moi nango maison mère benda mo pepenyos bon nandeni kasi mwana na balie pa ba musicien nyoso ya maison mère nyoso tika wala leki na leki na ngai na sepela kana okende kuto ke Rwanda nazongi mbango babeloko moko babetinga babi président Ken babi mais grâce mbizi bando yo ozoluka ete ozobanga epo azoluka ngaki makango abiaza na jote na pale siko ngai ngana za mutu ya bongo te siko yazoluka nga sho Ken yaka na bombi na bombeli soki pendant combien de mois ozobombela nga nini ya lobi yoza niveau na yete ya niveau ba ya bato minene alobi abombeli nga esali déjà inani akopesa mutu musu te eloko nini abombe na bio bombeli nga na bio ozwa surprise wana butu na mbetu nga no bo se féliciter ya biso bo te mon papa ya solo wala ke mwana ana nazoyeba te yango batapote balingi lisusu te azobombela nga biloko epoli bien nini kende bosa l'émission na leki na grâce mbizi pe na profiter na PC bote et puis Karine Mokonzi maman la Arieta na maman la Philippe oyebi ka Philippe azoya na yoki Karine Mokonzi pe Philippe tani soko yo papa bivota Philippe Belge donc na pesi Karine Mokonzi maman la Arieta na Philippe voilà
donc bébé Philippe ngape na pese bambote mais leki na non moni bébé voilà leki na nga mais il faut te mona na fa non moni bébé Karine pe na ndende ya bakomika kofinga bato na pesi pe Jaël Show bambote belé Jaël Show ya comme artiste na pi bambote comme journaliste ayambena wera oh ya osa musique comment yambes place na mona wera asu na succès te andimi Jaël Show yamba en tout cas viens na wera tika na oka don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te